Mali ya ba musicien congolais ya yango wana balobaka vérité liboso ya caméra te babombaka ce qui est réel babimisaka opo mokili mona yeke yenda za danger Tutu Kaludi soki afandi na bafle lokola denda saba simango eyokanaka bosiko tokotanga komwe par rapport à nini bafle nini eyokaka ye bafle eyokaka ye te aza na bafle moko te eyoka bafle atika bafle na anti-terror na maison na BCBG et bafle mikolo atiki yango na fitting basana na président Ferregola esili do bafle ya ye moko boye net ba roi ba monsene ba bunda bafle ya ye moko batele omoni yango nzeta minwe bafle izati do bafle izate do vienne adana fu abandela isusu nakolo bani ko reprêcher repressage pour pas reprêcher quoi qui veut bouder naka bouder pour lui et salamandengona na mondo yo. L'intérêt des autres est seulement les siens. Qui dit bien écoutez-moi ça. À la première occasion nous nous sommes rapprochés. J'avais comme intention de retrouver la légèreté. Et je me suis peu à peu m'installer au Gabon qu'on se voyait chaque jour. Je rentrais Léo d'une manière arrêtement. Mes amis m'ont dit qu'au rythme Tobeta Kandoulé, il n'y avait plus personne que celui dans mes yeux. Il faisait Paris aller-retour, changer matin, Ninyango Boye, n'a préféré aussi Lana et Betoué. Critiquer était nazolo mambo est normal, nazolo ba réalité. Hier à l'école, dans cette école la musique c'est Bill Ginton. Oh, dans cette école la musique c'est Bill Ginton Tutu Kaludi. Yo madame d'abimia lo bangana ngana mona Tutu Kaludi. Oh, dans cette école la musique congolaise. Dans cette école, musique les plus copie, c'est Bill Ginton. Oyo bila yana ba innovation na ye. Est-ce que bila yana voix Tutu Kaludi? Bila oboka voix Tutu Kaludi mais Tutu Kaludi aboka voix Bill Ginton te. Bandela no marambolbi fondé pour batebele ba otalosi. Papa, Bill Ginton akoboka voix ya Tutu Kaludi. Mais Tutu Kaludi aboka ki Bill Ginton te. Akoboka yango te. Muto ya yana innovation na musique congolaise c'est Bill Ginton, yana ba style tout na minimation. Pona ni komo Bill Ginton etanga matro parce que ba bi marambo ya sala na mboko. Tutu Kaludi te. Bill era ya kutine Tutu Kaludi na guerre. Est-ce que yo yebite ke be fanatique yebite ke Bill Ginton de muta bunda na BCBG. Bill Ginton de mutu donc animateur Bill Ginton tota wenye musique à maison mère parce que wenye musique à maison mère est très fort mais mutu abundisa BCBG c'est Bill Ginton. Au BCBG fa na réunion ba lugandeni ba ko calculer Bill Ginton. Bundisa pe maison mère za Tutu Kaludi. Tutu Kaludi abundisa maison mère abundisa te banoko zela Tutu Kaludi bango ando Kaludi ando sangisa bango na chanta misine mais kuna ba zela nani Bill Ginton McIntosh papa si on mona comme Bill Ginton est en partout Massana Martin où sa vitesse ba yebi force à Bill Ginton. Bill Ginton a le seul animateur après sa goût animation congolaise oyo après ça ba elengi animation pour kala batano ba atalaku mais Bill Ginton a une animation après ça batu goût ya yoka générique et puis on appelle ça goût ya générique abakisa elengi parce que dans le Bill on appelle ça mais abakisa elengi parce que ça vient na biso juna mombafu na wenyende bazaki be kokota mais génération ba yimde opesa ngo forme elengi ya générique qui omuni bena batu na balabala batondi papa Bill Ginton oya ko samba te ko lobati dona ba recevoir lelo ba chance ko commune na ba recevoir ba changer voix na ba re zando ezaki Bill Ginton na ba église et comment totanga na Corinthiens chapitre qui Bill Ginton pour que les lancer invitation pour petit na tout que ngai Zénith sanga tour c'est maintenant c'est 5e Zénith ben ça bango tout ben ça oh azana oh tali calendrier na ya mutu na mutu oh azana moins aye et ko sala goût ya osaka na TV et ko sala maman calculer kaka mon série dango azana na fanatique na ye préféré faire goal azana fanatique Watanabe bango tout ba komba leader ba tel msiko na podium na 20 sonné oh ça fait du monde papa niveau makambo ezokende te na mo ndenge musique ezozongeleng en janvier eza déjà somme pour na batunyo so ba la biso batala Bill Ginton Tutu Kaludi na chaque club ndeko zala Mandela na tout solongo Tutu Kaludi Bill Ginton c'est Léo Jatamisine papa oza pesi mbwa lobinga ite ngana ngamona ko sisa musuno te futo kabolango na niao pe lobite mpoko zala bongana yebite place ona soki mambeza ndeni parce que bakao ekozala parce que neti ba Tutu Kaludi à travers les sous-soutés à travers les sous-soutés bon Jatamisine na yebike force ona Jatamisine de benda
vient à biso premier. Pour nous roi, moi c'est dans Bill Clinton, c'est le scrum en tout cas. Il m'a pas mon premier on dit bon on y pour mais il faut on dit mailler tout à lui à sala trace à sala banzela. Mais na minute on a force à Bill Clinton va tout à lui bazate. Pour travailler sous terre on va souffler. Et là maman Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Bébé, t'as pas produit sur mes mais bébé, ils allaient dire faut que tu en as pris. Quand même, après ça, il a adresse, il a Château Rouge. Je suis allé pour la somme à produit. Et puis, la somme bien, on a tout fait à Batabicolo. Au lieu comme c'est système 5G et comme si système 1G. La même chose, il a sonné à Rosokolana Baninga. Système est comme une choc. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osoma, produit Awatuza, rassurez-vous que vos pays marrons Nicole. Mais parce que tu sois qui est un téléphone, ah, on va take le produit sans étiquette et puis ça va te bicolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Voisin. Au fond, il a mémoire. Au peigninga. Keba, ba pirate, ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Malone, ayami na téléphone, ndesomba. Soki ayami ote, kosomba te. Voisin, moi j'ai réussi. En bon, Qu'est-ce que tu as fait? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de batterie à fond, donc le fond d'Anania. Et le vrai est là. Produit Awatoza, original, chez Nicole, Tokende Mosikate, Kaka, chez Nicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicol nde kolo masolo. Ngangata formé monanaye, abombelaka esekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga. Mutima ezuka kaka. Lingua, sia. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye. Nakomi kobanga na singa ye. Motema na ngai baby. Ici à ma tata. Tu as brisé mon cœur. T'as fané cette fleur. Non, non, Piron qui t'emballa. Tu es parti mon cœur. Sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Tu es parti mon cœur. Sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Yaoui Moucheni. Pona kobanga kanyoka ye, nakomi kobanga na singa. Vraiment? Pona kobanga déception, nakomi kobanga kolinga ye. Oh bébé, bébé, ah bébé. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la Bissona, Elenga Congo TV, chaîne Moko na Katia, République démocratique du Congo. Bonjour vraiment na binonio so pesa en confiance. Martin Engi double vitesse affisée. Merci na Tracy Mbelenga Pro, merci na Glody Diasuka, merci na Christian Manza OP, azana sima caméra. Tous autres travaillent vraiment ensemble. Merci na Maman Anto Alut Antoinette na niveau ya Belgique. Merci na Mati Alut Amoulumba au Aouti Belgique. Tous année vraiment na kati ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Merci na Glody Ngonda Muzinga Balobi international na PCP Bambo Théâtre. Merci na Christian Luindama international toujours. Bambo Théâtre place Bozali pour la fierté ya République démocratique du Congo. Merci na Batutu, au beau talent, partout dans le monde.
Alors, Lelo, Nazana fondé les pères, il y a Bill Clinton. Donc, fondé les pères, Oyo, Alobelaka, Bill Clinton. Bisoto Bengaka, Bisoto Moni, actualité za, Tomoni Maramba Rolobeza, Neto Solane, Nakatia, Elengia Congo TV, pour Epesa Zouate, et ça la paix ma bête, pour Toyambara Batunyoso, Lelo Tozongeli fondé. Bonjour, fondé les pères. Ouais, bonjour, mon ami Martin. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, Pepele, en tout cas, Nazap Ndalaise, par la grâce de Dieu, Nasi Binomo Bozomona. Santé Penezagito Makas quoi. Ouais. Voilà, fondé les pères, il y a Bill Clinton Macintosh, Tozano Lelo. Après avoir fait la émission, Auto Sali peut cartonner partout dans le monde. Baebi fondé les pères, Baebi Bill Clinton, présence non déjà, et sa présence, il y a Bill Clinton. Alors fondé news, il y a Bill Clinton, et ça n'engeni poto ebi que chaque année avant de comme décembre ou bientôt fêter, fête n'abison des à Noël ou bien bonne année nabiso. Bill déjà abimisara bilo kwa makasi oyo ya cartona batu baebi mais bilango azate ndeti azalaka ou bien ndengeni po on dit boza rolala. Ouais, avant tout na lo banana no saluer yemoko mo seigneur dans Bill Clinton en direct à palais et na PCP vient na poto Serge Bambia na PCP Mbote Belé Serge Bambia na moni bongo Elika Bamba papa confort et mon ami Josi Neymar yene mutayaminga do alushenga a mikolo jogo Josi na PCP Mbote trop abi déjà Martin double vitesse affiza vo kendo zo makamuna. Voilà do yem da alushenga a na PCP bango Mbote Belé Serge Bambia toujours Serge Bambia vient nazo zela makam. Ouais omoni Martin mon seigneur dans Bill Clinton ya zaka roi. Donc Bill Clinton actualité ezala kaka tout le temps. Et là on a le bango tout le temps na émission le bango chaque fois na émission. Bill Clinton est un roi comme aussi la raté. Et quoi aussi la raté. Pour eux c'est la Bill Clinton au monde kuna mona bimi Bill Clinton. Eux c'est l'actualité Bill na ndé muso bimi na gauche. Donc Bill Clinton aza partout. Bill Clinton actualité aussi la raté. Bill Clinton aza pona kaka na fête bonne n'était Bill Clinton abetaka chaque jour. Donc chaque jour eza na ndako, eza na re, eza na église, eza partout eza na école Bill Clinton nazali. Donc Bill Clinton comme Bill Clinton est aussi la raté parce que eza or, eza roi. Donc et là moi on a mis ça batengenga eza Bill Clinton. Donc ako aussi la raté et bana ki maman ba yebi ke ye asala boulot na depuis carrière ti lelo comme Bill Clinton eza. Pour ceux qui bongo te okoluka ngate. So lukinga seke Bill azali. Donc so yako Bill asila donc okoluka ngakutu te po na ta sila to luko kaka ti poto solanda sila to luko. Est-ce que yo ozano yebi porte parole vena biso Junior Mombafu? Sikoyo. Est-ce que yebi porte parole tutu kwaluti? Sikoyo. Okoluka ya mutu na actualité. Taka vena biso ba porte parole tutu kwaluti tende. Sini. Kasi ni lo carrière vena biso Junior Mombafu. Bon to que Junior Mombafu te po vena biso Junior Mombafu entre parenthèses à beta so ke ba kota ba Guinée kuna na impact. To so ka ekokota. Est-ce que porte parole ekokota? Oui, parce que na page ya zalaka lisusuté. Asa suite do Bill Clinton aza na page yango mo luka Bill. Yango mo ke ba kombo Bill Clinton etanga ma partout. Okene bona net so moni Bill Clinton. Ozonga boy. Misa ko mabo Bill Clinton, c'est-à-dire Bill aza toujours na force na ye quoi. C'est ça. Alors Bill aza toujours na force na outi ko suivre point moko il y a Tutu Kalouji porte-parole na ye. Alors point ni kaka yo tangi ka Tutu Kalouji potebi ke yepé quand même à cartona o mukile bi na BCBG. Te nga ku na kanso ba gazo cartonner ko cartona eza histoire. Nga ku na kanso ba azo cartonner. Te toujours ba par rapport à bato bazana actualité ba betaka. Mo lelo so moni Bill ta volonté ta le lobby ba say libanga yo. Donc azara mona Bill Clinton. Ya on lelo ba ke to tanga combo ya roi ya mon seigneur parce que azana actualité. Donc vient biso tutu ka luto boite combo na ezana ngome actualité ça la page ça suite. Donc il faut sauter page. Et beta e bonga mun ngoloba ben fanatique mun ngoloba na ba film de ngoloba a obeta na nini e beta ka wapi et donc na page azate quoi na page azate na ndinga malam na ndinga ya faute ba tout fanatique a yebi parce que vient na biso tutu ka luto ba na pe abanda carrière to longo la BCBG 4x4 azate ne loka beta qui il beta na babar na ndinga mabete to fandeli communauté mais to solo na ndenge ke ya neto kede na sujet émission par rapport ya kosila ya bato. Donc par rapport aussi la bateau, le bango na cadre qui est auto en vie, tout le bango vient na mabete. Tout le bango par rapport qui a carrière à vie, à part le mois base 4x4 na BCBG, ils a sonné l'eau via ça la raté. Donc il y a des artistes à beta rande biso tout ebi, à ça la raté ni non comprendre. Kasi ngona lobi ko beta on zolo ba wana.
ya bafle te ya bar te kobeta na koza pe ba bengi netinga ba kotelanga ba instrument na kobeta mais kobeta to lo ba ngo ya kombo ya actualité ya musique ke debi ke vena biso tutu kaludi soki afandi na bafle lokola denda saba si mango e yokanaka bosiko to tanga kombo par rapport à nini bafle nini yokaka ye bafle yokaka ye te azana bafle mo te yokaka bafle atika bafle na anti théorie na maison na BCBG et bafle mikola tiki yango na fitting basana na président Ferregola esili do bafle aye moko boye net ba roi ba monsene ba bunda bafle aye moko batele o moni ngo nzeta minwe bafle zati do bafle zati do vienne adana fu abandela isusu nakolo bani ko reprêcher repressage pour pas reprêcher quoi mais bino lelo bo namoni ozo critiquer toujours Tutu Kaluji. Il y a une école, il y a une école, donc au moins on a dit atika lembo moko, atika basin moko, atika position ligne moko, batunyo soba landa Tutu Kaluji na mokilio na RDC République démocratique du Congo. Donc lelo to comparer Bill Clinton na Tutu Kaluji na ebité et Rosarande ngeni. Mais comment critiquer lelo bafle bayo kalsu Tutu Kaluji. Ngana zo critiquer te nazolo ba mambo eza normal, nazolo ba réalité. Il y a ça l'école, dans cette école la musique c'est Bill Clinton. Oh, dans cette école la musique c'est Bill Clinton Tutu Kaluji. Yo madame ndabimia lo ngana mona Tutu Kaluji. Oh, dans cette école la musique congolaise. Dans cette école, musique les plus copie, c'est Bill Clinton. Oh, Bill a une innovation na ye. Est-ce que Bill a une voix Tutu Kaluji? Bill a une voix Tutu Kaluji, mais Tutu Kaluji a une voix Bill Clinton. Bandela no marambolbi fondé pour batebele ba hotel aussi. Papa, Bill Clinton a ko boa ka voix ya Tutu Kaluji. Mais Tutu Kaluji a boa ki Bill Clinton te. A ko boa yango te. Muto ya une innovation na musique congolaise c'est Bill Clinton, ya na ba style tout na animation. Pour ni comme Bill Clinton est maître parce que ba bi marambo ya sala na mboko. Tutu Kaluji te. Bill era ya kutine Tutu Kaluji na guerre. Est-ce que yo yebite ke be fanatique yebite ke Bill Clinton de mutabunda na BCBG. Bill Clinton de mutu do animateur Bill Clinton tout a wenye musique à maison mère parce que wenye musique à maison mère est très fort mais mutu abundisa BCBG c'est Bill Clinton. Au BCBG fa na réunion ba luka nene ba ko calculer Bill Clinton. Na yebite ke makambo na lo ba so imasa nga Josi Neymar ayebi. Et mon ami Fabrice Mangala na Paris. Mutu abundisa pe maison mère za Tutu Kaluji. Tutu Kaluji abundisa maison mère abundisa te bandoko zela Tutu Kaluji bango ando Kaluji ando sangisa bango na Chantamissine mais kuna ba zela nani Bill Clinton McClintosh papa si ero mona komo Bill Clinton on etanga mara partout masana Martin o esa vitesse ba yebi force à Bill Clinton a le seul animateur appelle ça goût animation congolaise oyo appelle ça bat elengi animation pour kala batano ba atalaku mais Bill Clinton a une animation après ça batu goût ya yoka générique et puis m'ta pesa goût ya générique abakisa eleng parce que dans le Bill m'ta pesa te mais abakisa eleng parce que ezaki vient na biso juna mombafu na wenyende bazaki be kokota mais génération ba m'ta pesa ngo forme eleng ya générique qui omuni na batu na balabala batondi papa Bill Clinton oya ko samba te ko lobati dona ba recevoir le na ba chance ko commune na ba recevoir ba changer voix na ba re zando ezaki Bill Clinton na l'église et comment totanga na Corinthiens chapitre qui Bill Clinton pour que les amis passent bande ko balongani mais lelo qui Bill Clinton est côté la mutu tout na école de partout qui Bill Clinton do yango moni ke na mona te façon na ko kumisa Bill Clinton parce que do ba kumisa trop na musique congolaise lelo ba kumisa est-ce qu'on na kumisa suni ngata ke soda mulongo ifuna ya kana dégradé pété c'est Léo c'est le nana BCBG yep avec une c'est le pas bande ko bunda quand même ouais que les sali papa m'en passe c'est le grand père doublé to bi ke guerre za makasi les premiers awa biso de to zaraba longi na pesi ba mbote belé ouais président c'est le père azalaki mais o azaka meneur de jeu ezaki Bill Clinton o bato andoko zela que Bill a koboka nini président c'est le père azaka ba force na mais fanatique andoko zela Bill azoya na nini eloko nini Bill azoya nango ya sika. Le fanatique trop bando se basé na kombo ya Bill. Président c'est le père qui forme fanatique ano basé trop na kombo ya Bill Clinton. Bazo c'est la Bill Clinton na oyana nini. Bo Bill Clinton na oyana nini. Bill Clinton Bill. Tala Bill na kangi locks. Alati sengle ya boy.
Ah, c'est Bill Clinton, roi. Fondé les pères, merci Glodingo Namuzinga international, Djogo Mounene ya République démocratique du Congo, azobeta na niveau ya Liban international, merci Lisusu na Christelle Indama, balobi fierté na kati ya mboka na biso ba Djogo Minene, bazopesa valeur na kati ya République démocratique du Congo, et puis Josi Neymar. Donc Neymar tozania Djogo Munene pe nde azawa bazana Elika Bamba ba hotel émission na biso ba Djogo pe ya minene ya kati mboka na biso bazolanda siko. Merci vraiment na batunyo somo vieux aimé salo na Londres, donc naza toujours petit na yo oza mo vieux oyo salanga toujours ba bien po esala na ko bosa na ote. Alors fonder les pères émission oyo eza kilo, il faut peut-être boire bato bien po esala rapidement genre. Alors toko tano dossier Bill Clinton na Tutu Kalouji. Tu es que et ça déjà dans le 1er janvier 2021. Donc on peut ça un message le 1er janvier 2021 Glodingonda Muzinga na pesa subambote trop. Le 1er janvier 2021 et Rosala Somo awanakati ya Kinshasa na chaque club. Bill Clinton na Tutu Kalouji. Donc BCBG na Wenge Musique à Maison Mère. Donc Bill Clinton na Célio Jatamisin na Tutu Kalouji. To solana lisolo ya fara oyo kosala ma Bill Clinton na Tutu Kalouji et kozala ndenge ni mukola bonne année le 1er janvier à Kinshasa. Ouais, en tout cas bana kin bana poto mo ba biloko to ndo luka yango yo. To luka te ba biloko mayo to ba bana moko ba yo ba te biso ndo luka ne ba biloko boui. Événement le premier de quoi le premier on est comme bonne année parce que ba déjà bon le 1er janvier c'est bonne année, bonne fête. Donc mbula ya sika. Mbula c'est innovation pe ya sika yembala moko. Fait CBCBG, fait ces maisons mères. Et pour la biso ça répétition pour la Bill Clinton. Et ça première répétition au Bill Clinton au sala. Et ça première répétition. Et liga bamba na moni pe na nikuna systématique. Na moni systématique quoi. Donc pour la Bill Clinton et ça répétition. Et ça pendant répétition pour la Bill Clinton. Et pour la présidence c'est l'opéra répétition parce que bamba comment leader. Mais pour la Jatamisin Tutu Kalouji des concerts. Fondé tout cela non bien. Bozobeta fara Bill Clinton na Célio bango baza bango mbale kamoko. To esusu Tutu Kalouji na Jatamisin Christian. Donc bango pe baza kana bango. Alors le 1er janvier ils a déjà somme pour na batunyo so baose la biso batala Bill Clinton Tutu Kalouji na chaque club ndeko zala. Mandela non tout cela non. Tutu Kalouji Bill Clinton Célio Jatamisin papa oza pesi mbwa lobinga ite ngana ngamona ko sisa musuno te futo kabola ngona niao pe lobite mpoko zala bongana yebite place ona soki mambeza ndeni parce que bakawe kozala parce que neti ba Tutu Kalouji a travailler lisusu te a travailler lisusu te bo Jatamisin na yebike force ona Jatamisin de o benda vena biso premier pour na ba roi moi, c'est dans Bill Clinton, c'est le scrum, en tout cas. On dit pas mon premier, on dit bon, on dit mais il faut on dit tout Kalouji a salaba trace, a salaba nzela. Mais na minute on a force à Bill Clinton, tout Kalouji va zate. Pour travailler sous terre, on va souffler. Et là on va souffler. Donc à quoi boire 3 heures du temps, 4 heures du temps. Pour travailler sous terre, life va boire en les sous terre. Si pas pèse, au coup de seconde à Bill, on a 8 poumons. Donc au coup de Bill Clinton, on a 8 poumons. Dans le 1er janvier. Fara Bill Clinton a Tutu Kalouji na chaque club. Donc bonne année. 2020. Voilà, Bill Clinton Tutu Kalouji karaté. Donc au Kabol voilà, au Kabol Bill Clinton Tutu Kalouji. C'est Léo Jatamisin. BCBG Maison Mère. Donc concert aux pour na fanatique à Maison Mère, pour na fanatique à BCBG, pour na fanatique à quartier latin. Parce que tout ça na vive la musique, na culture pays vie de tous les fanatiques. Parce que na ba orchestre na nyos ki Bill Clinton bazali. Ya ngone to bengsi bango tout. Donc biso to senga pena yo ka soni pamba Jatamisin yo sabino soni kuna tena clinique bozo mikumisa boye mona bokom na terrain boye batu ba sepe na ba na jata na Tutu Kalouji tena clinique ngakutu na osenga mukola onde ambulance ezala ambulance poto sana même minesi voza na podium pour na souffler pour eza ba kawe goza na podium on eza suka mais yo yango na lobby ba na muto a travailler tena o a travailler différent Bill Clinton déjà médecin au travail 24 heures sur 24 heures. Naka na biso, naka ya BCBG, na ebike Lissimo à fort. Mouton na bangi la mamuke ya Tutu Kalouji. Pour à travailler soute. Mais à travailler soute, il faut bien intervention ezala. Pour kawe za makasi.
donc kawe eza makasi bana maison mère ya kosakana te bana BCBG comme nde tomesana nga kobeta dada tokoyungula kaka bokoyungula kaka bozabina biloko ya sika ya monseigneur bozala nostalgie po tokobanango na nostalgie et bon travail poto ndenge mona Kinshasa travaux nde ezalaka awa poto te poto ke studio zongi awa nde obi travaux na tobandaka nde nini obanda na moi nanu kotambola na otala na terrain mais okese wana bokointerprete eza te lokola ocréer na poto bakreaka lisu te eza ozointerprete mutu mais bocréer te innovation ezalaka su te ke mutu acréer bula sika ezalaka te yo wada cri moyo ya sika uti na poto ena Kinshasa ka bacri ya po ya Kinshasa nde mutu ekendaka poto neti milukolo komi yo bongo na nga nde voilà mboni barobenga oseme wana bapeti nanga na pesi bango bambote zozo na markisi bamona babike wana vie na bo bapeti nanga ya palais bato mosusu nde bino boyebike donc nga na yebi bapeti nanga ya palais malaboni barobenga yo seme donc c'est-à-dire zozo markisi grand frère na bango Picasso c'est mon ami masa nanga tozalaka naye tout le temps wana mpena bapeti nanga donc tokoli idéologie wana oyo ya lelo ya impere eza euti epa na biso petit nanga mokili ezalaka boye basekaka bato un jour bokoma bagrande bayebi mamuna oloba vie kosimba elasi bauti kobeta play bakasa fonde vie kosimba lelo mpe esimbi bobango bayebi eza libanga na molili oyo oloba eseke ezwi ye bo babambi na bango kaka babeti na bango kaka mpo bango baye na innovation komeka te bango nde bastar impere ko impere bango nde bastar bavrai star bavote bango te bapeti babimi na force na bango sa kovote bango ya kosakana te eza lokola artiste na biso Moïse Mbusa auti este asali fitiki na bile ye bavota ye te donc babimi na force na bango moko eza te bavote o bakoma olukelo bamarché okoma ofinga mikolo te bango bongo te bango bayaya babundi na baforce na bango bayaya babimi na force na bango oyo kasi bapeti nyonso oyo bamanka bamikolo bon masolo tobeta kuta ya niveau na bango te po yo mo ngoni grandeur ya masolo po eza makambo pe to yo kota siko na makambo petit ba vota e komi su bango ma age eza age na bango te age bambiaka eza age na bango te babi bino hello baembi donc bino toujours karabongo ba jaloux ozongi suna jaloux wana dicap the king na pesi ba mbote belé pla ezobeta ba jaloux ezobeta penda message ezobeta te pona olakisa on lobi bato mosusu bakota autoroute na vélo bapeti bayokota musique makolongulu bayokota musique na loyenge ya omonike tellement tobeta masolo ya kilomètre totanga bakoma bapeti wana eza te mpo eza niveau na bango te en tout cas mpona tosaute page awa eza mama le premier chaque club rendez-vous le 1er janvier 2021 à chaque club fara Bill Clinton na Tutu Kaluji oui tema wa trop na vie na biso Tutu Kaluji il faut être bon aya na Kinshasa avant azwa bina ta na décembre aya azwa ta au travailler pour azwa bina paiement ya le premier wana pour so a brisque au da 48 heures concert ambulance za libanda do vie pena il faut azwa ta ya ko ya Kinshasa azwi pena banoko ya bayaya ba bandal bangingi bangaba bayaya o ba travailler na école asangisi ba clean na bango po mukolo ngo ve Tutu Kaluji en tout cas so vie aye na loyenge ve ambulance za ngo 50 za musika te wana po okokuta bina ba yana na ba uzi bana poto bana Kinshasa nebi poto ezala pemena na papa Chira robangelo hotel mais travail si quoi ma travail ko pemena na papa Chira pour me travail ndé est-ce que travail za lisusu est-ce que travail lisusu ya mama travail est-ce que travail lisusu ozaki papa Chira ezaki moto papa Chira bo ero kenda yo moko sala nini ba 20 tonnes ba monseigneur dango bazaka pemena ba 20 tonnes e ba longo ba lakisa capacité na bango aboka le marquis yemoko ti lelo azo conseil kobinisa Tutu Kaluji eza mambo ya makambo nzoto kwa fu biloko nzoto ningana kwa fu biloko nzoto makambo pesa makambo to makambo kwa. Merci Fondé le Père
Werenson Zénith de Paris, donc année prochaine, donc en janvier, le 12 janvier, donc à Rosadana Zénith de Paris, tout le monde déjà, il faut billeter comme ça, afficher ça déjà partout. Alors on a dit ce message parce que tout le monde a déjà fallu pour papa ou Robert à concert, à Fongo Linzela pour na bande konabiso, ba combattant, ba pixeki, ba concert beta matin. Tout le monde ici mo pas au pé, azali ko préparer à beta concert vraiment, il y a kafu, tout le monde peut Werenson na Zénith de Paris, azo bongisa. Tant que Bill Clinton abima na wenge musique maison mère na lingi juste un peu ce message na ba ndeko nyonso bota la biso partout dans le monde et puis na ba musicien boyokani est-ce que kozala est-ce que Werenson a kosa la surprise pour abengisa pe ba musicien oyo balongwa na maison mère. Ouais, en tout cas pour na message à Paris d'abord bon comme que na orient à Paris ngape no bana message à Paris moi c'est na Bill Clinton bana Paris le Bill Clinton ina longwa qui cherche pour une vers Paris à longa sous de les 10 parce que kuna bazong si bango na confirmement faut une invitation normale et là ça qui na kama musala pour à la quarantaine quoi donc Bill Clinton a longa à les 10 azok ne vers Paris à ça 2 semaines azok no tourner clip na Vegetwin parce que ba sali fitier na Vegetwin nde azok ne tourner ba clip na ye et pour na ba contrat musus et pour na Zénith na pas venir na biso Ventone parce que moni ba venir na biso ba Ventone ba Koffi Olomide ba ve faut to kumisa ka bango les longs na olobango état fondé les pères soda mulonga boya pété Ventone asa les seuls musiciens congolais africains et puis dans le monde ou abeti Zénith ebele ya oleka ba tout dans le monde na éviter ça na se tromper donc vieux auto que déjà quoi 5e Zénith donc abeti ya oleka tous les musiciens dans le monde asa vieux mo il faut te féliciter bango et vieux Quadra maintenant c'est 2e Bercy c'est 2e Bercy et comme Irema et ça y a 22 000 places, les locaux ont 40 000 places. Donc c'est-à-dire que les vieux ont commissaire. Les combattants, les diaspora, ils sont bande konabino. Ils sont être humain. Quand ça les gens m'abete pour yo ozalama o mona esengote. O nyozo la kilti et to mona kilti rambo konabiso. Le 21 le 21 avril et le 21 le 12. Le 12 juin 2021 na kata Zénith. Et quand ça l'appelle vient pour nous faire un message, Bill Clinton, invitation. Ferregola, invitation. Obazana Poto, invitation. Héritier Watanabe, invitation. Kabose, Serge Mabiala, Emel Alias. Et ça le conseil de revoir. Cadre que, oui, de revoir dans cadre que petit, comment, Mbiaka, tantôt fait conseil à Souka. On ne sait jamais où on a 2021 ba musuba ozalate 2022 ba musuba ozalate et ça bongo toko souhaiter en côté mais eza babilo eza nakolo eza destin nzambe il faut que ça babilo mo lelo ba papa ba tebele ba regeta na bango babilo musu za bongo il faut que zala ko sangana lelo za demo tala eza même idée au président faire goal azui pour na disque o ba sala bango tout to lobela ngo déjà est-ce que suite nango za ndenge suite nango déjà mangambeko mina suka le 21 en tout cas 21 vrai message ben ça balifante na tout bango tout ba comme ba leader ba na facilité à billet ben ça bango solana bango o esenga billet bio futelier o esenga mo makam au PC o esenga invitation ben ça bango 5e Zénith na yo beta yango na bango o so ngisa batu na histoire un peu polémique goya tant ko benda subarando so kinga na zaiki na te mais concert lingo simba te ezalara bongo so ben si tant bo bebana ngande mutna sa pour concert simba moni siko biloko wana bien polémique il faut olingo ezandete polémique na musique polémique olingo bateke to lingani tete musique na faut polémique yuto mona teke likelele uti boye azo tout mola nzoko de polémique likelele nan to yango na lobite polémique il faut ezalaka na musique mutazaki pécheur aye azo tout mola damu da patron c'est différent de polémique na musique faut ezalaka bateke comme polémique eza to lingana raté non nous sommes des êtres humains polémique za royal il faut to fingana et to ko fingana te il faut to créer la polémique ne peut ça to ya musique donc c'est ça ata ba benisio o nga Zénith ona nga mna sala pour mezate ouais sincère Bercy sali nini e beta maki eza bongo ata yo lobi sala pour nga pour mezate fanatika za ina bezo ke ba mona bino so sangani elongo pour to mola culture na biso nyoso ya compte ya compte culture congolaise donc c'est ça donc Ventone lancer invitation pour petit na tout que ngai Zénith zanga tour c'est maintenant c'est 5e Zénith ben ça bango tout ben ça ozana tel calendrier na ya mutu na mutu ozana moins aye et que ça la goût ya osaka na TV
et que c'est la maman calculé kaka mon série d'angoua azade na fanatique na préfère faire goal azade fanatique Watanabe bango tout ba comme leader ba tel qu'on a podium na 20 sonné aux affaires du monde papa niveau makambo ezo kende te na mo ndenge musique ezo zongeleng. Merci, fondé le père, il y a Bill Clinton, Macintosh, Elenga Congo TV, ne tozo ki olelo apo, to sur l'ensemble la Christian Manza o azana sima caméra. Donc Mikolo ne notre travail ne émission parce que nyon so bomo na notre travail. Alors merci vraiment na très simbelenga pro Glody de Souka la mignonne na peso pe mbote trop place aux arts Martin Engi double vitesse affisée toujours tosaka musala fondé na lingi juste pe sabat mbote o balinga kayo balinga Bill Clinton et puis numéro de téléphone pour émission comme na Souka. Ouais, d'abord en tout avant tout na loba na que tous les fanatiques Bill Clinton balinga partout. Pour Bill Clinton ils ont parti mo bote balinga partout. Na pesi tous les fanatiques à Bill Clinton, bah merci à Mbote Belé. Programme na biso ezaki Bill Clinton d'ici à Zokuma de Apoto, boza la kimia. Disque na biso ki bagalanko dia neto yebisa ki bino. Ils ont dans la plateforme et tout. So betka Bill Clinton kalonge officiel, au mona générique ki bagalanko dia. Et na trace des Jeux de l'Eka na kishasa a bientôt ezo banda promotion. Et Bill Clinton azo dena vers poto pour na ba featuring, pour na ba contrat mususu et oyo a osala na bande ko na biso. Numéro ya contact eza plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932. So bengi fondé le père ozwanga moko osoli information ya Bill Clinton nyoso ozwa calme tokuta na bino na biso le premier na événement za le premier na chaque club na pesi mbote bon na Paris na moni venanga Serge Bamba papa social Eric Bouka solo na Serge Bambia fondé à Lembi quoi Serge Bambia na pesi mbote belé. Mon ami Fabrice Mangala, joyeux anniversaire à toi. Fabrice Mangala, papa na Medi, motema ya Gradi Manitou. Fabrice Mangala, joyeux anniversaire. Motema ya Gradi Manitou, papa na Medi, na peso mbote belé na Paris. Ciara Lumba na Paris, na peso mbote belé. Mama Tania Amis Massamba, mère doublée na Belgique, na peso mbote belé. Et mon vieux Laura Depacha. Mon vieux Laura Depacha na Belgique, na peso mbote belé, mais Nicolas va séjour. Ya Georges Moudiangombe référent via Zawa. Tous en a 5 jours de prière via Bifondé Zoayo, Nabi Venazui. Ah, onction. Bill Clinton a payé sur voiture va payer sur pas Bill Clinton. Tout à brevis. Si dans la lobaki en haut, biso de la classe na baka, na d'ago tiga biso na baka na maternelle. Donc na ko craquer, on est en contact. Est-ce mon ala kisika? Do biso de message na vie wana. Do biso de ko mu yakazu na 17h il faut la 18h. Biso déjà tongo papa nanga ando sala azagi na compagnie PLZ batabi PLZ mutaye ko so bango papa takizala e komaki Willery et Wilza do fe na biso na assistant na PLZ do vie do mambutu do mambo vento na yebi parce que bato bandu trop ba yebi ba didi ki nwani ba vie na biso ba kin kesere menea ba yebi PLZ bato ba yebi PLZ do ba vie na biso ba assistant ezine do vie déjà simba bogena dantik na do mambutu oyo et il y a une musique na mona normal bati na valise ba pesa car nata mona nga na mona normal pour tout message déjà na vie wana kala malgré tout conjoncture ya makamndenge et ça la ndenge systématique mais na ah pe bat bazali na moni bongo boss Gelormi Twins ya lo ba fondo tindi nga ba émission me boka ngati boss Gelormi Twins mutu moko bien na moni bongo def jelo nzeta dollar Junior Tonda na pesa mbote bele Junior Tonda et sans oublier na moni bongo maître Gelor Ndwengosi maître Gelor Ndwengosi na pesa mbote bele et son excellence Taylor Lubanga chargé à faire des missions ya mokonza mboka quoi na pesa mbote bele empereur JP Lumbala mauvais de tout l'état yo zala ka empereur JP Lumbala na moni bongo sans oublier na ba jogo na boki bango trop elika baba papa confort jogo Josi Nema. Alors merci vraiment. Na Elenga Congo TV, Martin Engi double vitesse affisée. Toza toujours continuer Moussa Nabiso Ndenge Sengeli. Merci na Glody Ngonda Muzinga international. Merci na Christian Luindama Jogo Mnene international. Na Pessimino Sambo Teatro. Christian Manza Oyo Azana Sima. Ya caméra botika malamu Elenga Congo TV kalate boromona ngai pona komi na Molière et puis dans ça l'émission na Molière ba chaîne biso awa na zongeli nde na zalaki na Elenga Congo TV donc Molière na Elenga Congo TV na moni na poto bongo papa Gauthier papa Bonheur Gauthier azana poto bientôt anniversaire à madame naza malienne quoi
Kalate invitation ya fonda odenda. Papa Gauthier na pesa mbote beli papa Gauthier, papa Bonheur. Na kati à Paris quoi. Hein? À part il y a Fabrice. Merci. Elenga Congo TV. Botika madame. Ciao. Elenga Congo. Glodidia Sika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Bébé, t'as pas conduit sur mes rendez-vous. Mais bébé, ils allaient dire faut que tu quand même après ça qu'il a adresse pour la Château Rouge, je suis allé pour la somba produit wana. Et puis la sombi en boula qui t'a rabattu bicolo. Au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G. La même comme par contre la Sonia Rosokolana Baninga. Système comme un choc. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osomba, produit Awatuza, rassurez-vous que vos bénis maman Nicole. Mais parce que tu sois qui est dans le téléphone, ah, pas tout on va take les produits sans étiquette et puis ça va te bicolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Voisin. Au fond, la mémoire. Au peigninga. Keba. Ba pirate ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Malone. Ayami na téléphone. Ndesomba. Soki ayami ote. Kosomba te. Voisin. Moi j'ai réussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux parler? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de Batéké à France, le fond mais le vrai est là. Produit Awatoza, original chez Manicole. Tokende Mosikate, Kaka chez Manicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole Ndekolo Masolo. Ngangata formé monanaye, abombelaka sekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Asi mama Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga.